que Makoki est alité. Pourtant, il fallait en 2016 après sa élection. Place tout le monde à ce que opposant Bakoka qui peut saisir court plutôt pour atteindre l'article 69 na article 165 on négocie Valobaki parce que article 165 est le violation intentionnelle il y a la constitution il y a monde et constitution infraction il y a haute trahison et c'est chef de l'état comme Mokengelito na ya constitution na ya ba institution surtout y compris gouvernement donc ce qui monte à violer constitution il y a chef de l'État qui président de l'Assemblée nationale abeta kamarto tango ba député basala kamakelele ezandenge mona chef de l'État soki mo makelele moko lingi sala ma mutu lingi violer constitution mutu lingi a déroger na ba principe oyo constitution et mettre en place chef de l'État mutu sengeli a ganga atala po été violation na isala mate mais naka oyo to moni que gouvernement bango mutu ba gérer kabiso au quotidien ba sengela ki ba bunda ba kokisa makoki na ba moyen surtout parce que biso et loko est important pour nous ces résultats peu importe le moyen au gouvernement ko kai ko sala il fallait qu'en 2016 après sa biso ba élection vous avez autorisation mais il fallait sécuriser biso ko kai ko sécuriser responsabilité ezala il y a autorité urbaine mais ceux qui ont autorisation tant que mbebe koya et koza na moto na bino donc on a encourager qu'il faut pas organiser avec autorité urbaine mais il ne faut pas limiter la liberté démocratique. Voilà, Maître Blanchard, la Constitution ne dit pas de demander l'autorisation mais d'informer à l'autorité. Il y a un commentaire dans Makambo, Bamuzito Bakendeboui, Bapikisi. O kuna nakatanga na yoki même que beti masasi na Fiji ya Moïse Katumbi pap masasi na Fiji ata yo mweza ko lobadi soki tozi yo tokoponona na biti directeur de cabinet na y arrêté c'est cette nuit qu'on l'a arrêté 8 Moulongo asana aner katanga pour le moment Tungwa commence à condamner à payer 100 millions de francs congolais commentaire. Non de Kwelizer bomoni makambo nyonso to wana soki tolobi to banda kotala yango to kozalaka kana pasi na motema commentaire to ko sala sakaka ya koyoka pasi pambate bandeko nakanisi mikolo mwa mingeleki uti koleka na télé tout ça que tala ba publicité très souvent tout le monde en parle que non dialogue ezali culture na biso parce que non ba congolais sengel na biso dialoguer ba bandi na biso banda 1960 banda même ba koko ba ancêtre na biso ba biko dialoguer nde ya mutu eza culture na biso na Congo mais o bandeko opposition balingi basala bandeko ba je sais tout ça et ça peut dialogue balingi ba dialoguer basala dialogue oyo toki ko benga ngo citoyen bango na peuple oyo alandaka bango mais pourquoi toki ko mona yango mabe to pe koki ko sala ba misusu mutema pasi ndeko elezer to ça na mibeko na mboka oyo kala mingi te awa ndeko honorable Delis Esanga autaki couper sa proposition projet plutôt ya loi moko pona ba liberté à manifestation et na niveau à parlement bandima qui ko voter pona nini bandima qui ko voter c'est parce que ba mona que mobeko likondi na biso d'abord constitution et pesi ndingisa wana ya ba manifestation ya ba liberté publique il faut ezala garantie na mboka na biso ndeko Steve alobi ce qui bandeko balinga sa manifestation na bango constitution et lobby que il faut pas qu'il ne kaka ko informer parce que bandeko ba osala ba meeting wana balinga sala ba manifestation na bango wana bazana manduki te à moins que ata soki bazana manduki bino autorité urbaine bino nde mutu esengeli na bino boya ko sécuriser bango ko tala ndenge nini mambutu koleka na manifestation na bango wana mais soki boya ko surprendre bango ki bayena manduki bayena ba grenade na ebité biloko mususu oyo ko sala ke batu ba kufa nde bokoki ko kanga bango sur place mais tant que ye to peut pas se présenter bon moni danger mon côté na manifestation balingo ça les arara ba solo la na ba imboka oyo bino bozali ko kamba parce que moko bandeko ya pouvoir ba bosanaka tango boza élu chef de l'état ninga zalaka wana azalaka chef de l'état ya majorité kakate asa chef de l'état ya peuple congolais asa majorité chef de l'état na ya bato ba vota qui na majorité chef de l'état na ya bato ba vota qui était ya opposition alors ye chef de l'état akoki kopekisa ba peuple wana te bazala na droit ya ko bénéficier na ba information topé ya makambo ko ba ki kozwa et pas ya bandeko opposition peut-être que na majorité il fallait pas ça la communication moko na makambo ndenge mboka ezali ko tambola basali yango te soki bandeko opposition balingi ko sala yango na ba imboka et ko sala mabe na likambu nini
Moi, je crois que ça, moi, fuite à responsabilité, ezali koki mama kamuna musika, bandeko ya pouvoir, batika bandeko oyo ya opposition, balinko sala ba manifestation na bango libre, basala ba manifestation na bango, même nenge tolobi ancien premier ministre Adolphe Muzitu, alinga ko sala conférence na ba étudiant, ndeko Eliezer tala conférence na ba étudiant wapi na kati ya université. Bon, tu comprendre te wana tolobi te que banani to banani ba pekisi yango, mais tozo sangisa yango surtout esika moko pona komona ndenge nini ba liberté expression, ba liberté ba manifestation quelque part ezo sala ka violer, pourtant ezali bien repris na ba mibeko na biso ko bana na constitution ti na ba loi onyo surtout eza ko tambwisa biso. Donc eza pasi makasi bandeko ya pouvoir lokola biso toza ko ngai na so exemple moko makambo etali dialogue ngandeko Eliezer naza n'a pas sa position personnelle, n'a pas pour le dialogue. C'est-à-dire que les loso ba invité na kende na dialogue, na ko kende te. Mais n'a pas respecter bandeko oyo bandimi ko kende dialogue parce que je me dis que toza na kati na mboka oyo toza envoie ya comme une république parce que mibeko na biso prévoir yango toza mboka oyo toponi système ya démocratie et sengeli na biso to ndimaka makambo ata soki oyo ndeko Eliezer yo lingi yango te ndeko Steve alingi yango ndima yango parce que eza opinion na ye il faut respecter en démocratie etambolaka nde bongo na démocratie il faut pas to imposer batunion surtout balinga kaka couleur oyo yo ndeko Eliezer oponi faut pas na démocratie to imposer batunion surtout batambola kaka na nzela oyo yo oponi na démocratie objectif ya makasi eza que to batela mboka pe makambo oyo nyonso tout to sala ezala libanda ya intérêt général te ezala en dehors ya ordre public te soki bandeko ya opposition balinga sala manifestation na bango bo s'assurer que ordre public ekozala troublé te bo s'assurer que bakosala communication na bango na kimia pe bato bakozonga sans que bitumba to pe milangi panzana wana ezali responsabilité ya pouvoir public pona ko garantir ba bloko wana. Donc ngai eza pasi makasi ya komona ete bazo pekisaka tango nyonso ba manifestation eza pasi maître Blanchard. Parce que la télévision un jour bazo manifester la police na bango comme na bango na mindu ki oto zana ngote o ya ko boma ba tuté bazaka na ba nini na bango sécurité wana ba étudiant parce que c'était une manifestation ya ba étudiant bakanyi ko policier boko ba memi bakanyi mususu na monité ba tirer sur les gens. Mais awa mboka na biso ceux qui bato balingi ba organiser manifestation n'est pas capable mais ba charo gozo la kisaka biso et komi ko tambola moi en fait je ne sais pas mais et le que to conseiller ka bango ezande que les opposants d'aujourd'hui sont les membres du gouvernement de demain, les membres du gouvernement d'aujourd'hui sont les opposants de demain, c'est clair. Voilà article 70 ezali ko poser problème bande kwa majorité balobi le kola biso to lingi mobulute photo kende na cour constitutionnelle bakende kopé sa biso interprétation parce que balobi il y a alinéa 2 article 70 les chefs de l'État restent en fonction jusqu'à l'installation définitive du président élu. Je crois que c'est ça ceux qui n'a mémorisé on ceux qui n'a sauté le mususu boko bakis bande kwa majorité bakei bandi d'abord nous récoltons nous avons besoin de 50 signatures. Il y a plus de 200 signatures, c'est-à-dire bazaï belé, même bamsou bazomi benga ba opposant pe basigner na kati kuna. Monika problème ya mbalamoko. Alors, lecture nini bino bozali ko sala ya article 70 oyo. Démarche ya bandeko. Tangu bato ya majorité bakei, bandeko pe ya opposition bakei pe. Pour même article, lecture nini bozo sala na lingi bo sala lecture à deux niveaux. En tant que juriste et aussi en tant que analyste politique. Voilà. Merci Ndeko Eliezer. Tu salis tellement longtemps que Toleki n'a étendu Ikete. Question Anna et côté vraiment d'actualité, mais toujours qui opportunité il y a Kolobela Yangote, peut tozala qui ko souffrir, il y a koyoka que bandeko na biso ya majorité na opposition bazo kende na ba extrémité. Baza koluka baba la maman omwende za na maman azali maman ya bana nyonso yo mwana moko koluka ko bala maman tenenge musicien moko alobaki donc bozwa constitution comme isango ya bino osali interprétation moko ya bino lobitango makambo eko changer allez bobongoli so interprétation non wana eza bato baza coupable eza et bato ya majorité
et bato et opposition. Il faut que Ndeko et les airs tanga dans Mibeko, en dehors il y a Makanisho écrite, il y a Mibeko écrit, et ça a principes généraux de droit. Et parmi les principes, on a un principe principe il y a continuité à l'État. Ou évitaka que vide mon est à la constater na niveau de fonctionnement à l'État. On a principe il y a mais deuxième principe aussi est que droit est assis sur le bon sens. Droit n'est nani nakanisi est Jean-Jacques Rousseau. Alors que la loi est la raison humaine. Mobeko est limité mauvaise foi ya bateau. Donc la réflexion n'a pas asseoir un principe ou na notion à bon sens na droit, na notion à équité na droit. Principe à continuité à l'État. Même si article 70 où les alaki coexistait, faut que ceux qui makambo salami nan côté et que président Aminganzani n'a pouvoir nan côté. Mais salami que na délai constitutionnel président Mossou Soaza est lutté et ça président Yakala nde moto akotikala ti président wana akoma selon principe ya continuité à l'état. On a dans autant même pas article 70. Principe wana soki président Aminganzani nan côté et salemi que tango ye akomi na délai na ye ya kotika bokonzi ya mandat na ye et que mosusu nanu aza éluté président wana kotika la fonction tino oya kozala élu à remplacer ye per wana lecture na yo wana lecture na selon principe ya continuité à l'état. Ouais. Et il y a un autre principe déjà tout temps dans nos constitutions deuxième alinéa il y a article 70. À la fin de son mandat, les présidents de la République restent en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Oui. Donc, jeu de mots le principe de continuité à l'État, même aussi président, article ezala qui était principe wana existe. Le principe pour éviter le vide au sommet de l'État. Et pour éviter un vide, même dans un service public, il faut principe de continuité ezala. Deuxième principe dans le bis ko likambo ya bonne foi. Place wana eza batu baza ko analyser des places ya bon sens. Tango balobi que article 70 le principe de continuité à l'État et lingi kolobate que intentionnellement président Kogi Kotika Lanae pendant 2 ans, 3 ans à Ouneli na na pouvoir et à ça lui-même qu'a bloqué l'élection pour que le président élu Azate yé moyen pas quitter Bokondi Azate. Non. Mibeko et Vandaka sur bon sens. Yangoana, Nganaza Kolobake, c'est vrai, président Kogi Kotika en fonction jusqu'à ce que le président élu Azala installé, mais le bon sens et le président jusqu'à ce que le président Azala votamé ou bien Azala installé parce que le problème est là place où Azala votamé toi Azala installé non Azala votamé wana ezala ko voter na lingala ndena zolo bana conjuguer verbe ko votamé oui Azala voter et surtout installé parce que ici dans la constitution on parle bien d'installation. Non, Ndeko Eliezer balobi jusqu'à l'installation du nouveau président élu effectif du nouveau président élu. Bandeko na biso na lobi bazo lukaba ba la maman bango bazo lobaka ils ont supposé que le président a déjà élu voilà et commis jeu de mots. Par exemple ce n'est pas voter mon mais oui azwaka mo attend Nathan wana ne balobi
oyo azali wana kobimate avanda nanu jusqu'à ce que oyo basili kopona aya kokota je crois. Oui, ndeko Eliezer. Naboyi ya moté. Mais tango baza koloba installation, constitution a définir te ce qui moto ango akozala élu tozozela kaka installation to moto ango azala qui élu te. La constitution parle seulement du concept installation. Donc biso d'autres locataires, est-ce que va voter côté élu? Et donc oui ndeko, il faut qu'on éviter ko bala maman constitution eza biso nyonso. Mais bango tango siko baza ko se tromper. Baza koloba makambo ya vacances. Ngai naza nga moto défenseur ya président Kabila te, mais naza ko boya que lobby to changer interprétation. Vacances ezali na ba cause na yango. Et parmi ba cause ezali problème ya élection te. Problème ya élection te dans le délai. Mais plutôt ba opposants ce qu'ils auraient pu faire. N'est pas droit local les vannes dans un bon sens. Ils ont un article 165. Ce qui n'a bungité, article 165 et le Bible. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, il y a haute trahison lorsque le président de la République a violé intentionnellement la Constitution. Ce qui bango baza ko mona que président de la République, to régime naïe, baza en train, basali nanko, a oumela na bokondi. Ah, bah si, bah lancé écrit oumela. Voilà. A oumela na bokondi, élection salema dans les délais, pour que ya oumela, place wana des articles 165, moteza kolanda président. Il faut bango ba déposer une plainte auprès du parquet. Comme juriste, mais ce que le président a violé intentionnellement la Constitution, il faut qu'on fonde un parquet près la Cour constitutionnelle. Ah, il faut qu'on fonde donc qu'on se saisir d'office. Non, qu'on se saisir d'office, mais il y a se sentir un peu lésé, qu'on actionner action. Donc, bakoki ko se saisir d'office, mais yomoko oki ko sala en sorte que au pousse à que makambo wana eza saisi. Donc intentionnellement ko umela wana na bokondi délai aux ana poso umela non pas par cas de force majeure, mais parce que intention na ngo eza bon. Tango sikoyo bango ba ko arriver, il y a ko sala en sorte que président a la condamné par la Cour constitutionnelle, oyo arrêt na eza inattaquable. Le président, condamné judiciairement, a commis un péché. A aucun issue pour exercer pouvoir n'a été. C'est en ces moments-là on peut parler de la vacance. Voilà. Mais aussi, la majorité, qui peut prolonger le mandat, et qui ne se prolonge jamais. Le mandat à chef de l'État est limité, même si le principe de continuité est ali, il faut Cour constitutionnelle à constater les cas de force majeure, à démontrer réellement que il y a incapacité de tenir les élections dans le délai, et s'il y a prolongation, et que vous allez à combien de temps? Donc, majorité préalable de Nabango, pour que le président ne fût qu'une semaine au pouvoir, il faut Cour constitutionnelle à l'OBA. Il y aura prolongation de délai, mais il y a combien de temps? Mais opposition peut foyer backer, principe de continuité existe à ceux qui balingi comme en à vacances, backer, ceux qui ont constaté que le pouvoir a une intention. Il y a prolongé le mandat en violant la Constitution, le président de la République peut être condamné par rapport à ce fait-là. Donc, Naza Koboya surtout que maman n'a dit Sobaba n'a pas moto. Maître Blanchard, Nazoya et Panayo. Maître Steve a lobby bien que ceux qui ont intention est ali, mais la majorité, si balaché, bamo et béli. Kabila Oumela. Totondi yo nanu te posa na yo esili nanu te okomi obele lokola mai ya komela bon bamwa cri ebele esi ebimi kuna ntango bazoloba mpe intention tokoti koyeba okosala lecture, mais entre temps ozwi quand même en considération mutuna na nga wana ntango kaka balamuki balobi te tokende mpo na interprétation ya article 70. Est-ce que l'intention na bango, il y a que Cour constitutionnelle appelle ça
oyo eza na kati ya article wana ou bien eza ya ke cour constitutionnelle azwa apesa interprétation selon volonté na bango parce que déjà banexé l'article 70 du 103 na 105 oyo balobi oyo les députés restent en fonction oyo le Sénat ainsi de suite et puis basali allusion na Sénat. Donc est-ce que place wana ozomona intention za ndenge lecture na yo d'abord, est-ce que la démarche elle est normale, lecture nini yo ozosala ya article wana, et ensuite est-ce intention ezali to ezate. Merci mingi ndeko Eliezer nakanisi bandeko bazolanda biso fu balanda biso malamu. Ndeko Steve auti ko sala lecture moko awa apkei na ba principe généraux, topé principe général ya droit ou ya auti ko évoquer pe alobeli likambo oyo ezali ya intention. Ngai pona ko répondre d'abord na mutuna na on lobaki procédure o bandeko ya majorité basali pona ko saisir cours la procédure yango wana procédure oyo constitution azo senga. Donc na procédure basali procédure na bango normal. Mais par rapport ya disposition wana ya article 70 na nazoloba na bandeko ya opposition na bandeko ya majorité peuple alanda biso eza distraction. Distraction dans l'article wana pourquoi? Parce que ndeko Steve na ba principe na bon sens oyo droit et sengaka ala kisi biso que l'article wana eza ba article moko pona ngai na lecture toujours sala awa eza ba article mo eza problème te. L'article wana article 70 eza que chef de l'État il faut pour akende mandat ne komi na soukame pour atika il faut asa la remise et reprise na mutu oya kokota mais remise et reprise wana il faut ba élection effectivement il faut ezala. Donc, ce qui est l'élection est salami, Moutou à Kokota, peut-être à Kokobé, la monde qui avant prêté serment, peut-être. Donc, chef de l'État, pour la continuité, il y a pouvoir, il y a État, il faut Azalawana, ti chef wana a prêté serment pour passer la remise et reprise. Mais place problème, il y a mon nene et fan des années, il y a intention, on négocie à lobby. Constitution à lobby, il faut président et la République. Fonctionne à ESO continue na installation effective il y a nouveau président élu. Mais président élu pour comment élu installation pour salama il faut élection banda. Mais élection pour salama il faut gouvernement mutu à gérer kabiso au quotidien au jour le jour asa censé collecter impôt ko percevoir taxe surtout ye mutu ayebi ndenge nini mbongo ndenge nini mboka esengeli tambola. Yemuto ayebi pona tozo maponami parce que eza eloko oyo ebimeli biso brisque etende ko Eliezer. Ba élection tango gouvernement ezalaki installé. Topé depuis 2011 tango chef de l'État ezalaki élu, pe na 2012 tango gouvernement matata poni koti fonction misala nango, ba yebaki que na 2016 il fallait ba pesa biso maponami, il fallait ba pesa biso ba élection. Mais lelo oyo gouvernement wana eyebisi biso que makoki ezalité. Tant que si ma coquille est alité, mais ngai au lieu bandeko ya opposition, bakende na distraction, oyo bandeko ya majorité, parce que ça na politique, na politique il suffit on même muninga na distraction, ce que la nio aye na distraction na botiki l'essentiel. Or l'essentiel pour n'engue fani l'article 69. Essentiel les un article 70 ten négocier. Article 70 na article 105 na article 103, on eza clair. Constitution d'ailleurs cour constitutionnelle na moniti na nini ba saisir était parce que ba disposition en ta élève il y a primaire à côté na yango ko comprendre que non ah eza problème tel que chef de l'État il faut non ba memi ba ndeko opposition na distraction ya koloba que non il faut azelati tant au nouveau président élu akoya wana eza principe il y a droit et que la bongo article wana ko changer té mais place problème il faut des un article 69 ce que aujourd'hui alinéa et article 69 au comment alinéa na elobi. Le chef de l'État, le président de la République, veille au respect de la Constitution. Ouais. Mais qu'on veille au respect de la Constitution, on est ligné pour le banin de Éliezer. Constitution, ayebi et lobé là qui dit que le gouvernement a ça censé gérer pouvoir pendant mandat na mobimba et na kati ya gestion là et c'est là qui na pouvoir topé na gouvernement abongisa makoki pour na couper sa biso ba élection na 5 ans. Mais gouvernement à l'équipe on a connu que makoki est alité. Pourtant il fallait en 2016 appeler sa biso ba élection. Place toujours mon asko que ba opposant ba koka qui ko saisir ou plutôt pour atteindre l'article 69 na article 165 on négocie valobaki parce que article 165 est lobby
violation intentionnelle, il y a la constitution, il y a un monde et constitution qui infraction, il y a haute trahison. Et tu es chef de l'État comme Mokengelito, il y a constitution, il y a institution, surtout y compris gouvernement. Donc ce qui a violé la constitution, il y a chef de l'État, il y a président de l'Assemblée nationale, Abeta Kamarto, député, Basala Kamakelele. Ils ont chef de l'État. Ceux qui m'ont maquillé, les mots qui ont violé la constitution, a dérogé dans le principe de la constitution et mettre en place. Chef de l'État, Moutoua Sengeli, a ganga, a tala poété, violation en a salamate. Mais naka oyotomoni que gouvernement, bango mutu ba gérer kabiso au quotidien, ba sengela ki, ba bunda, ba koki sama koki. Na ba moyen surtout parce que biso et loko est important pour nous, c'est un résultat. Peu importe le moyen au gouvernement kokai ko sala, il fallait qu'en 2016 AP Sabiso ba élection. Mais le cas là a koki ko pe Sabiso ba élection te na délai AP si raison na ya mongo c'est que a violé la constitution. Alors puisqu'il a violé la constitution, bande ko na opposition. Qui a violé la constitution cette fois là. Le gouvernement a violé ndeko raisonnement na ngeza logique. Tolobi chef de l'État président de la République sur base de l'article 69 et PCA Ndingisa Topé obligation à veiller na respect à la Constitution. Or, gouvernement mutu agera kabiso au quotidien. Gouvernement mutu ayebi mboka na biso ndenge nini ezali kotambola. Ayebi que na 2016 il faut tozwa ba élection. Alors pour tozwa ba élection on a esengaka nini makoki. Ye gouvernement esengelaki na abunda asala de son mieux pour être makoki ezala disposé pour na 2016 tous à la bloquer tena makambo ya makoki pour apesa biso ba élection. Mais tant le gouvernement a commis na souka pour apesa biso ba élection, aye ko évoquer situation on a ya manque ya moyen c'est que a violé constitution. Parce que constitution le mandat. S'il vous plaît oui, on va continuer aux ana na maloba. Tous ana Kinshasa, tous ana Congo. Éviter ce du gouvernement le baki que ba moyens zate ou bien zaba to bazoloba. Tolanda bati lukwebo ministre ya économie. Alobi jamais gouvernement pesa kana seni mbongo. Il a lâché ça ceux qui azaki na kanda ceux qui ni mebiso to kanga yango. Apesa ka mbongo alobi même ba 20 millions de dollars par mois. Mais papa, yo koloba ke mbongo ezate ndenge nini. Donc, des places partout bazo mon opposition zo mona que quelque part ezana même mise, même noir, moko sima ya seni pour kaloba ke makoki zate parce que un membre du gouvernement, pas n'importe quel membre du gouvernement, ministre de l'économie a lobi ba pesa ka seni mbongo. Donc là rezali. Merci ndeko Eliezer na sepeli parce que wana oyeka ka kucha mo mai na munoko na ngai. Omoni position ndeko bati lukwebza position moko responsable au biso tout ça pour encourager parce que biso toyebi avant ministre ya budget professeur Mukoko oya sala ki pe musala na yemalamu azalaki mbala na mbala ko leka pona ko yebisa biso que gouvernement a tie rubrique moko azako prévoir chaque année na budget na ye makoki pona été na 2016 tant to kozala na besoin ba élection tozanga makoki te gouvernement na fonds propre lokola balingaki kombo wana mingi kolobela yango mingi na ba fonds propre gouvernement azalaki ko prévoir makoki po ete na 2016 tozala bloquer te tozwa ba élection mais tango ndeko baati lukwebo aleki alobi yango c'est que a confirmer kaka o biso peuple tozalaki komona tango nyonso na télévision ndeko professeur Mukoko azalaki koloba mais tozalaki surpris komona ministre Lambert Mende ya communication aleka pona ko confirmer position ya seni ya koloba que gouvernement lobby azana ba moyen te moi contradiction ekoti yango wana ndesikanga na fandi pona kolobela article 165 na article 69 donc bande ko opposition soki bazana moi temps muke ya ko réfléchir batika kokota na distraction ya bande ko ya majorité Oezali, ya kofanda kosala lecture, koluka interprétation, et article 70, et article 103, 105, non. Article wana, ba disposition nango eza clair. Eza clair en tout cas, phototika, koluka polémique autour de l'article wana parce que science, ba trichakana science té. Eza science, eza logique, Ndekosti va expliquer en haut. Mais place, il faut ba opposition peut-être va saisir pour ezali par rapport il y a article 69 n'engena lobby par rapport il y a faut veiller na respect à constitution et pas il y a chef de l'État na article 165 wana soki n'enge to komi kola kisa soki effectivement va saisir pour par le trichement il y a parquet général pris à cour constitutionnelle soki ba moni que effectivement ba intention au biso to za ko lobela awa
cour amoni que ba intention na ezali manifeste ba moni que gouvernement asali yango na ndenge ya yanko po que na 2006 na 2016 tous ba élection te po baluka ko profiter na article 70 70 alors opposition a kende a fanda devant cour a déposé requête na pour que cour a meka ko interpréter cour aye bisa biso soki violation na za intentionnel plutôt manque ya organisation ya ba élection ezali intentionnel to intentionnel donc voilà lecture na ngani na oki ko sala au lieu que bande ko engager dans l'article 70 mais avant que na lâché yo moi mutuna moko en fait une question fermée quoi ndingo zomon est-il possible ya que Cour constitutionnelle à contredire volonté à majorité? Merci Ndeko Eliezer. Yango moni na lobby na toki pour na koloba que bandeko ya opposition fallait pas bafanda na article 70 topé 70 ndenge ba français ba lobaka pour na kosa la même démarche oyo bandeko ya majorité ba sali parce que wana tomeka ko sa lecture juridique en fait lecture ya droit mais awasko toni tout ça lecture topé analyse ya politique. Bandeko ya majorité bayebi que bango parce que na politique eza jeu ya ba intérêt. Bandeko ko baza na majorité ba député wana bayebi que c'est vrai constitution article 70 wana eza clair mais il faut to tirer rideau côté na biso. Alors pour to tirer rideau côté na biso ayebi que tango ko saisir cour wana akoloba droit ba principe au biso to uti ko bimisa awa eza clair cour akopesa ba même principe wana que non le chef de l'état topé le président de la république akozala en fonction ti tango président élu akozala installé. Or pour président élu azala installé il faut to ba élection. Or, ben élection, ezakola qui s'en est qui réfléchir à que intention mon manifeste ezala qui mise en place pour être na 2016 tous ba élection T. Alors bandeko la position faut pas fongola misu. Faut pas bakota na jeu politique ya bandeko ya ba député ya pouvoir. Faut bango ba tirer per rideau côté na bango. Or pour ba tirer rideau côté na bango, il faut pas réfléchir autour de l'article 69 na bandeli per article 165. Ba bimisa intention oyo et pousser gouvernement va changer maloba pour tout la qui sera que ministre Mukoko azalaki ministre même gouvernement azalaki koloba que Mongo ezalaki pour na organiser l'élection en 2016 ministre Bahati Lukwebo a confirmé en na oyo landaki alobi que Mongo ezalaka pour na élection mais c'est ni tango alobi ministre ya communication à l'équipe na koloba que non effectivement gouvernement azana makokité. Il faut ce que l'opposition a qu'elle n'est pas y a cours n'a pas argument on a tout mis balai que tout na cours a ebisa biso soki makozanga ba élection en 2016 et salami nanko topé salami poete makoki ezangi ya solo ba député ba onde baza autorité budgétaire ba onde ba yebi ba budget nini ba votaka ba yebi ba rubrique nini ba chaka na kati ya budget wana donc cour constitutionnel pour ne pas dire que à cause ça la jeu y a pouvoir mais cour constitutionnel a quoi interpréter texte. Or texte yango ndenge tolobia wa eza clair pour à changer yango te. Eza que chef de l'état a kotika la wana ti na installation un nouveau président élu. Mais problème est comme il faut élection et salama pour président élu wana aya. Donc c'est ça ma lecture. C'est ça votre lecture maître Steve oui que makambo bandi ko betanga na mutu. Siko nazo mituna cour constitutionnelle avant de la kaka pour interpréter constitution mokonzi mboka article 69 au maître Blanchard a Bimis deuxième alinéa yes konde mokengeli ya constitution c'est lui qui veille sur le respect de la constitution entre cour constitutionnelle et school oyo evandeli ko interpréter na oyo azali wana pona ko veiller pour que ba violer yango te nani azali kolo ya nani. Non, ndeko eloko toloba ina ebandeli ya mission que politique na biso soit système politique na biso evandi sur contradiction yango wana moto aza likolo moto aza na suki ezalaka zuzi te il faut toyeba que juge constitutionnel azali kaka wana mpona kointerpréter constitution te mais akontrolaka mpe baparlementaire na mosala na bango oyo akosala mibeko. Donc zuzi ya bino bokoki kosala mibeko mais ntango mibeko wana boza kosala yango ezala conforme à constitution yango juge constitutionnel a contrôlaka mpe soki lo eza conforme à constitution. Mais en dehors de ça juge constitutionnel azali juge pénal ya président de la république mpe ya premier ministre. Donc soki lelo pour certaines infractions bien déterminées donc eza na ba infraction entre autres haute trahison
au président, au premier ministre, bagoï ko commettre, cour constitutionnelle moto, à l'andela ka président, peut ko condamner. Donc, président a la compétence, on a veiller sur le respect à la constitution, par le membre, il y a pouvoir d'ailleurs. Mais c'est le juge qui dit en dernier ressort, ceux qui vont violer, qui t'ont à condamner Bino. Entre autres, principalement le président de la République et le Premier ministre. Et le juge constitutionnel, il faut que Bazali na eloko babengi devoir, il y a une gratitude. Même Motonio, même si le président a nommé yo, ton Premier ministre a sali que ba nommé yo, on a devoir à une gratitude. On a devoir à gratitude vers la République et non pas vers de personnes. Mais ce qui est vrai, malheureusement, tout ça n'a moins mis kakatano nambo canabiso par rapport il y a qu'on respecter ou pas principe de la République. Voilà. Pour vous compléter le sujet, rapidement parce que dans l'exemple na Brésil, on dit ba député ba kende ko saisir cour pour aluka ko baluka ko ko isa président na bango Dilma Rousseff. Mais il est président accueilli pour na ko répondre na mutuna na nani azali kolo ya nani. Le président accueilli à saisir cour pour na ko senga ba invalider to peut ba rejeter procédure wana ya destitution na ye o ba député ba saisir ça qui cour pour ba banda qui peut être ba ko isaï. Mais cour à répondre pour na ko la ki sa que non à rejeter demande wana ya président ya république pour na kosenga que ba sursoir to pe ba kata procédure ya destitution na ye. Donc ça pour na kolakisa que cour ndenga za wana azali conseil aza muntu oyo aza ko veiller pour na constitution oyo ndeko Steve alobaki oyo za mama na biso. Président république il faut atosa yango mais muto azokengela yango lisusu likolo ezande cour wana yango tozosenga awa vraiment toyebaka kotosa kabibe ko na biso po ete yango muto eza kolakisa biso ndenge nini mutu na mutu asengeli kosala musala na domaine na ye. Na sepeli kandenge maître Steve alobiki mibeko na biso evanda na ba contradiction parce que tout le monde n'a plus d'ici d'awati justice et condamné Jacob Zuma, président na Bango en fonction. Bien qu'elle dit on a pardon, donc on sait qu'il y a un démissionné. Soukali a pouvoir bon, tout ça qu'on a fait. Matata Pogno devant le Parlement a présenté bilan il y a 4 ans, il y a gestion il y a Mboka Oyabiso. Na lingibo ça la lecture, bon, awa lecture juridique, awa les analyses politiques né tokotia. Oui, voilà. Analyse politique et économique, parce que Ndeko Eliezer... Oui, l'économie, là, nous la mettons en dessous de la politique. Oui, oui. Ndeko Eliezer n'a qui déçu Matassi, parce que rendez-vous à mon aine pour la République, parce que Ndeko député a posé une question orale naé, alobaki bien que... Honorable Mindoule. Ouais. Al senga qui que ba évaluer programme ya gouvernement, ba évaluer exécution à ba budgétaire, ba évaluer programme ya gouvernement. Donc programme oyo premier ministre a présenté qui tango azala qui investi par les députés parce que ba député ba bien lo comme sous batala ceux qui a saleli yango ndengeni. Or ndeko élément ya liboso il fallait ndeko Premier ministre a biso bandeko botala nalobaki na ko mobiliser autant de recettes pour na kosala misala boye. Mais ndeko abandi wana te abandi mbala mongo na oyo asalaki comme ba dépense pe apesi ba pourcentage opesi yango par rapport ya recette o wapi. Parce que ndeko premier ministre tango Azala qui est investi par le Parlement, par l'Assemblée nationale, alors qui que ba dépense na ewana kosala elango conformément à la recette 48 milliards. 48 milliards de dollars où il fallait mobiliser en ressources propres pendant 5 ans. Or, et logo est salé bezandege nini, ce 48 milliards to divisé par 5. Tout ça comme minimum, comme budget annuel, il y a 9 milliards. Or, le premier budget Oyo,
ndeko Premier ministre Matata présenta, et ça a plus ou moins 4 milliards. Alinga présenté à 5 milliards, bandeko FMI, c'est aux surestimer capacité non à mobiliser la recette. Né ba réduisaka à travers les députés locaux et ça les makate. Quand ils présenté budget, bah y a pas 4 milliards, bah qui sont à 4 et ça les makate. Mais malali bosso na mboka na biso et salama budget na liboso ezala 4 milliards. Donc si toza ko comme on a 5 ans, bah budget où il y a présenté dans le Parlement et qu'on représentait plus ou moins la moitié à 48 milliards. Donc tala d'abord meba ya liboso ya monene. Yo yebisa biso que misala na yo ko ça na 48 milliards. Mais sinon le budget où il présenté et ça même pas un minimum, il y a 9 milliards où il fallait ça. Donc c'est que par absurde ce que le Premier ministre déjà, même si nini recette budget na sala ki yango à moitié et ni ko lo bagay ko sala ka 50%, il y a oya promettant na ba député. Deuxièmement, toyebi que ba budget oya présenté wana a mobilisé yango pe seulement à hauteur plus ou moins à 70%. Vous comprenez de quoi les erreurs? Donc, à promettre programme pour 48 milliards, même le budget où il y a même un parlement, ils ont plus ou moins représenté moitié à 48 milliards. Donc, l'action par rapport au budget élaboré, moitié, presque 24 milliards. Et le budget a mobilisé à la hauteur de 70%. Donc, il y a que à côté de ça, il y a 70%, il y a 50% à mon salaire. Et ça, moi, parce que place où on a les téléspectateurs, budget, où il y a présenté, il y a une capacité à mobiliser 48 milliards. Un programme, un programme. Si vous avez accueilli, et il y a la moitié, donc 24 milliards. Mais nakati wana a kokiti 5 ans, a kokisa 24 milliards. 24 milliards. Et aussi nakati à 24 milliards wana qui représente 50%, yé aye ko sale la kaka 70%. En mobilisant la recette plus ou moins 70%. Il y a 70%. Donc au kati nakati kati, mutu alobaki ki akopesa yo 10 000 francs. Aye ko kata 50 000 francs. 50 000 francs go pe akokisite, aye ko pesa yo une affaire ya ba 40 quelques de francs. Donc donc en dessous ya moyenne. Oui. Donc c'est donc aux hommes on a déjà problème en termes de recettes. On ndeko Premier ministre on a évité ce qui à mon araba député banamike. Et là, on a sali à lobby que non, mon salon n'a pas sala lelo, et ça mon salon n'a sala chaque année. Mais non, ce n'est pas vrai. Mon salon a sala chaque année représenté budget parce que non, budget à la traduction, il y a programme 48 milliards. Mais budget n'a biso il y a représenté biso, c'est moins de 9 milliards l'an. Et yo l'ingolo ba que mon salon n'a pas sala déjà. Non. Yango d'Equador fumusi d'autant que le bar na 4e tribune ba député na biso. Ceux qui sont prudents, il fallait le là, Premier ministre, le budget élaboré à Bandaï comme la banque, ils ont moqué par rapport à 48 milliards qui a mobilisé. Il fallait que Michel Ndekoya représenter le programme peut-être à 24 milliards. Or, ça allait là en moté. Les députés mbeba na ngwa ngwa. Peu place nini sous dans le Bagandeko, Premier ministre a eu député comme Banamike. Au lieu à présenter le fait qu'on mobilise, même pas qu'on mobilise. Pour élaborer le budget, pour ne répondre à 48 milliards, on a considéré comme étant une faute pour Metaki. Il y a parmi les obstacles. Comment est-ce que ça d'ici 5 jours, n'a pas 50 000 francs. Mais, tant que vous avez des charges, nous n'avons pas papier. Au but que bon, le mardi, nous avons 10 000 francs. Et depuis qu'il faut payer 50 000 francs, dans 5 jours, il faut payer 10 000 francs par jour. Au lieu d'un papier, le but, bon, les heures, dans une place où il faut payer 10 000 francs pour payer un bon. Mais au lieu de la papier, l'objet nango ye ono ndeko eleze 10 000 francs et les kebele faut na mobiliser 25 millions
25 000 par exemple. 50 000 et combien belé? Et combien 25 000. Oui, na papier, au lieu qu'on a 20, qu'on a 10 000, au lieu qu'on présentait papier à 5 000. Donc la moitié. Mais moitié en gros, quel est sous son nom, va payer 50 dames, soit 3 500. Mon lieu qu'on a des les autres, au lieu à 50 000, les autres 50 000, t'es à 25 000, il y a lobby en gros, il y a mon budget pour les dames. Donc, problème, il y a mon néné, pas un déco, matata, na bilan na en gros. Deuxième élément. Un peu rapidement parce que. Rapidement. Deuxième élément, ndeko. Parmi les éléments à dépense, il y a Ndeko Matata, Premier ministre. Alors, que mon salaire n'a en train d'améliorer la croissance et ça a un impact sur le chômage, surtout le chômage. On se rappelle que Ndeko Matata, c'est Rimoko Abimaka, alors qu'il a inversé le coût de chômage. Que sur 100% des Congolais, 60% au travail, 40% des chômeurs. Ndeko Adolphe Muzito a contredisé qui va chiffre là. Mais Ndeko Matata lié à cette fois-ci humble à reconnaître que les chiffres là qu'il faut n'a parlement l'obéli à mon sous-souté mais à petit peu les solo à taux d'emploi taux de chômage à petit dans mon que non on sait que les emplois ont été créés de manière insuffisante mais yo motolo bioloba qui a inversé courbe à chômage. Les emplois ont été créés de manière insuffisante au sein de Méacoulpaté. Troisième élément, Ndeko Eliezer, Tolanda Makambo émergence awa. Ndeko Premier ministre Aloba, RDC pays émergent à l'horizon 2030, Ndeko Adolphe Muzito pas comment Aloba, illusion ou propagande. Ouais, mais wana ndeko na troisième oui ba tozana suka na linyura masango kasikoyo wana pe balobi atanja ngote mbala moko allez a commis sans prendre connaissance ya oyo Ndeko Eliezer omoni makambo émergence wana tango na lobela kango na yokaka mwa mawa pe soki moto yo olobi wana alobi makambo wana sans substance. Mais Aza vice-ministre Mboka Nabiso en principe fallait la respecter en tant que républicain. Mais Maloba neza gosa à moi moté ma passe. Omoni ndeko moko musicien aloba musumu qui ato memie na paradiso. Hein? Alors non mais Satan a la côté parce que culture na ezande et puis qu'il fallait qu'il élifile. Mais ils ont memie na paradiso. Donc bato mosusu ba mesana koloba bilobela kozaba talaku koloba makambo sans fondement. Même si a commis vice-ministre, mais il faut se respecter. Le quoi bato mosusu ba message na bango le wana eswa kabino parce que quand même ba réalisation à matata ezo sala bino qui pelekese ndeko mwana mboka Steve tala immeuble ba ministère etonda jaka ko futela matata lobi jamais pona to zwambongo bino nyonso place moko atongeli biso bijou wana nakuta joku tozokanisa ba photo place wana soki otali banda ku nyonso ezalaki salité ya royal a revêtir yango soki otali même na primature oye mukanda okotika okotuna te otiki mukanda nakuta ki okotisi même bon ya ke olingo visiter jardin de premier Ndeko Eliezer faut koyeba que mbongo oyo esaleli ba réalisation wana ezali mbongo ya mboka eza mbongo oyo te ndeko premier ministre azwaki yango abimisaki on ndako na eza mbongo ya contribuable congolais nde tingana yo oyo topesaka mais faut mituna tango asali yango na mbongo boni dépense boni ebimi wana misolo boni ebimi asali yango est-ce qu'a respecté chaîne ya dépense est-ce qu'a respecté budget ya mboka est-ce qu'a respecté règle ya passation des marchés publics pe utilité nini coup d'opportunité yango eza nini eloko nini mosusu ya malamu akokaki kosala te na mosolo wana eza toloba te ke comme si abimisaki mbongo na ndako na ye asaleli biso biloko wana biso tosepela kaka tokokoma wana me toloba na makambo ya ndeko wana vice ministre te ndeko émergence tango ndeko Adolphe Muzito alobeli yango illusion to propagande alobi yango na ndenge alitio te alobi yango alakisi bachiffre soki yo oza vice-ministre oyo oza na domaine oyo ifale omemela biso bachiffre au lieu ko défendre oyo olingi omemango na polémique na ndenge asongi tellement omesana kochanger banature ozalaki na parti oyo bongwani okoti na oyo okoti ti ozwi pouvoir
Ozo mais mango na polémique pourtant ça quelque chose de sérieux au batata pe bana baza kolanda biso. Au lieu le en quoi est-ce que mboka na biso ko comme émergent, yo za ko lo baté tandis que premier ministre est moko. Tant baza ko présenter bilan na enga na landa qui na Monica za honnête. Yé moko lobi émergence c'est un rêve. Rêve au biso nyo sotoza nango. Alors bi que ça objectif té. Donc quelque part yé mo za ko reconnaître à ses trompaki. Hein? Donc, tango bandaki la qui illusion, tango bandaki ko bakembo kana biso ko iko za l'émergent na 2030. Yango na même ouvrage wana, eza été mutako maki bandaki ko tuna mi tuna et mutako iko commettre erreur, tango aza ko répondre. Donc, ndeko vice-ministre a comprena quitté premier ministre à landa extrait ya bilan na etango aza ko présenter bilan émergence eza rêve biso nyo sotoza nango. Donc, eza objectif té. Donc, tango ndeko Adolphe Muzito a commis illusion ou propagande. Alors, il y a bien une illusion pour nous, vous avez erreur à calcul, vous avez se tromper, vous avez émergence, il faut des éléments quantitatifs, il faut des éléments qualitatifs. Il y a un Équateur, nous dit ici émergence de Nini. Donc, le vice-ministre, on a papier, politique, et polémique, étant vice-ministre, il faut. Oh mais ça na mingi koloba ba élément objectif et non kokota na ba makambo koloba ke ba bande ko lia boye tout ça eza trop. Merci maître Steve Kivuata, maître Blanchard ozaka na 1 minute peut-être parce que kuna na zomona na lingio ramasser ça la de manière ramassée sur le bilan sur Muzito atangi livreté a commis du komela ainsi de suite. Merci ndeko Eliezer na moni bazo la kisao kuna ngonge komi muke mais pona ndeko wana ya mambo ya livre na kanisi ndeko Steve alobi en penza malamu mingi parce que na niveau ya débat oyo biso to yaka ko sala pe mingi oyo ancien premier ministre a sala kananzela ya ba tribune na e ezalaka vraiment débat moko ya hauteur ezalaka débat moko oyo yaka na ba substance ya makasi na ba chiffre à l'appui et soki oyepo luka ko contredire yango il faut pe oya na ba chiffre oya na ba élément probant oyo zola ki sa que effectivement ndeko ya komaki na kobunga to pe akomaki mabe mais soki oyepo banda koloba makambu lokola na mwa comédie lokola totala ka théâtre wana bandeko na biso eza mwasoni mingi na espace public pe na mambo etali politique mais pona mukuse na résumé makambo ya bilan ya premier ministre bon ngai penza esali moi pas si mingi parce que na makambo tout premier ministre akoka ko yebisa biso wana il faut tout le monde ande peuple congolais à se sentir à l'aise peuple congolais à se pela na ndenge balobaka panier ya ménageur ezwa moi paiement et respirer mais tant wazoloba que non itebe kokolo atangeli biso ba réalisation na ba immeuble intelligent alobi que yango pezo faire partie ya social oui mais social wana ndeko premier ministre il fallait akendaka na par secteur ayebisa biso par exemple que non na domaine topé na makambu tomoni na Katanga masango et comment qui rare bazoluka yango parce que Zambia kangaki ba alors que tozana place ya okata bilanga bango bakeko bondela bazamie pardon botika pe moi saki bimaka donc na mukuse penza esika wana eza pasi mingi lelo tomoni premier ministre tozalaki ancien premier ministre na 4e tribune na ya lobelaki makambo ya ko renouer na ba institution ya Bretton Woods ndeko premier ministre pena bandeko na enyo surtout au balekaka pona koloba ba monaki yango que non ezalaki buzoba il fallait pas tozonga na ba institution ya Bretton Woods mais awa tomoni niveau inflation tomoni ndenge dépréciation ya monnaie na biso ekomi etindi premier ministre na biso mbangu tolandaki na bitando ikena Christine Lagarde sima kaka pona koluka ndenge nini baya ko résoudre problème na biso mais tango toyebisaki ye que croissance oyo yazalaki ko tutela tolo parce que il faut toloba que depuis 2001 mboka na biso sala kaka mo ba croissance wana eza élément moko positif les éléments ya malamu pona mboka mais ça croissance oyo sengelaki na biso te to betela yango tolo ba que non na tongi meuble intelligent na fonds propre na tongi na sombi tebe kokolo na sombi avion na ba fonds propres non wana eza ba erreur oyo lelo oyo premier ministre Namso est mené devant mur donc il faut vraiment eloko wana tolobela yango parce que soki alandaki quand même conseil il y a 4e tribune ya ndeko Adolphe Muzito ndenge azalaki koloba que photozonga en un programme formel na ba institution ya Bretton Woods les loto linga etokoma na situation OET pona ni to linga etokoma na situation OET mbongo oyo ya fonds propre ndeko premier ministre Matata Ponyo azalaki kolobela azalaki kobetela tolo eza malamu mingi mais elingaki esunga biso na kobakisa peut-être mois salaire ya ba fonctionnaire na biso elingaki esunga biso na mo makambu na niveau ya kati awa pe mbongo oyo tolingaki tozwa na programme formel wana ba institution ya Bretton Woods yango nde elingaki esunga biso
de faire développer un programme mission sur minene ba projet le rôle o yaza tout la tolo wana que asali yango na ba fonds propre ya ngonde elingaki esfanda na mbongo ya bapaya pe mbongo o ya biso moko ya ba impôt ya ba taxe elingaki esunga pona ba salaire pona makambo o elingaki et toucher vraiment le vrai social ya peuple congolais pe muke to futa ka mbongo ya bapaya po ete mboka na biso ezala na kimia. Donc voilà na mukuse ndenge nini na okiko résumer bilan ya action ya premier ministre ya gouvernement na biso o pona ngai ezali vraiment un échec. Yango na mukuse na koki kosuka wana moni bazo sala aussi déjà. Voilà maître Steve nazomona vous insister. Est-ce que tokoti kozwa rendez-vous pour le jeudi prochain parce que moi élément moké kaka ndeko Eliezer parce que ndeko Blanchard makambo lobi eza na motuya pe ba congolais baza ko vivre en lelo. Il faut tout expliquer bango que ndenge to de change ezako mata ndenge franc congolais ezako se déprécier et ça entre autres na nous pe ba résultat négatif ya gestion ya actuel premier ministre parce qu'a refusé dit qu'on travaille na FMI na banque mondiale il y a betela biso mtolo ya makambo ya stabilité à cadre macroéconomique makambo ya résilience. Or les lots toza komona ke makambo wana nyonso ememi résultat ata mon côté soki aza na batala ko baza ko ya koloba bilobela na etando ike bah baba chiffre bah ebisa ba congolais comment est-ce que fonds propres politique et fonds propres et memi biso na libungi parce que kende ndeko Eliezer yo za moto ya peuple oza mwana ya bailleur kende tuna ba professeur d'université pendant que budget est doublé na gestion actuelle premier ministre. Est-ce que mbongo ba futa kabango est-ce que doublé tuna ba fonctionnaire est-ce que mbongo bande ko futa bango est doublé tuna bango progression ya salaire na bango tango muzito pe progression na bango ya salaire tango matata. Donc il faut to na gestion moko ya ko éviter tape l'œil au salimo ba réalisation moko ba to ba monake naza ko sa mosala mais yo moko ebi ke nyonso ane zakaka pona okomba véritable problème y a gestion na yo. Donc voilà. Moi merci maître Steve, merci maître Blanchard. Merci aussi Bandeko Balandi pour sentir que j'étais en difficulté à Kokata Bango parce que basali moi Nicolo Balo Bakate. Jeudi prochain, ne ratez pas sur la même chaîne à la même heure. Tokobe Tamasolo Bandeko Nanga. Mais là on a eu Bisakabino et comme toujours que Adolphe Muzito a proposé dialogue longo ya ba crise ya ba politicien oyo ndenge bozomona na RTNC bazola kisabiso na boîte na yo na boîte na ye baswani bakoti na moko bakatisi tango bokatisi wana biso totikali na ngambo awa totikali biso moko abandonné bino ba politicien bozaka ndenge wana yango Muzito aloba ke soki tokoti koluka ko intégrer quand même peuple à se retrouver na makambo yango ba politicien bazolo bana bino bakomi kolega na télévision koyebisa biso makambo bakoko na bango abasi koko nanga comme dire soki na quotité ata bino ata kindoki o Denis Kamba ya lobiki o kindoki te et comme politicien azole kana makambo akoko na ye soki azate kojo akozonga dans une semaine mais une semaine yango yo kokiti kojo azongi kaka te avec quelle base oke ko signer na pétition ya bato majorité tu te dis opposant zo ko sanani na lobaki soki olingo kosa ba congolais soki olingo o rouler ba congolais ngana ko rouler yo botika la brancher les jeudis prochain avec les mêmes invités sur le même plateau à la même heure sur la même chaîne. Merci. Mais yo okomela paiement